par rapport à langage à bateau. Il y a Bassio Bazolo de la base femme essentielle. Au bon bako tomati. OK. Mais Bassio bako tonga basa Bassio baza ba tomisa ma shekina nzambe. Yes. Au moni mo son tambula kana bango. Bako ma mwasi nzambe. Mwasuwa na kotonga yaya. Yes. Mwasi na kosa espoir na vie. Nzela mwasi wala aza déjà rempli na moni mo santo. Nzene ba beli bako bika. Cause à la chrétien, cause à la disciple na chorale, cause à la servante ou serviteur na quatre département mon église c'est là veut dire pas que azana ministère. Tout ça dans les 5 ministères mais ça peut mettre au police martial pesa biso basini ya koyeba. Moi si ko prier mingi ko buka mabolo trop ko gérer trop ba qualité mo ko bisa biso te que azaka na ministère donc ils sont obligés tata fois pousser toujours le loko pour esa mingi. Et bien ici belé et pandi pe mangomba ebele yuza mosali na nzambe conseil na yo pe malobana e ko aider bato basola na biso pasteur a confié pour la bandi sous question azui kaka mwasi ne pone sa balier quel que soit niveau nyonso yaza na ngo donc zala wana yonde konza donc so inga na zate yonde siko par rapport à biloka bon à part ça na ba département ba maman vérité ma question ni la polyvalence attend trop na business na yi maka mais on maman moko boye azana ye malamu tout ce pasteur a tchatcha batu mais simbate mais ça va payer bonne femme ou abengaka moi c'est ministère alors ce que moi c'est ministère a continuer à quatre vision papa lorsque papa la mki la bouto zo sambela femme wana ye pas lati kitambala alati bien la mbala de sorte ça m'a dit ko sambela ye bisa na so compagnie ministère ya moi ya mobali na ye bon son papa payer la tâche ma bien to peuple mon nom et m'a bien parce que azana quatre vision qu'il y a débat sentiment et on sait la pasteur bon suko moi conseil nos années par rapport à ces jours là et tant nous avons la vision on a dit que ça ka provision provision les akaka mbongo te hein il y a qu'à voyager tes exercices sagesse et intelligence nous le pasteur lorsque toi na quatre église to yeba nous soit besoin na mbongo mais ce communiquer azo tenir na tâche wana copier parce que on a beaucoup maman mingi panzani parce que maman surtout les mamans mokambi là surtout les mamans mokambi on ça va bêtise de la quatre église parce que pasteur a confié tâche moko bon il y a un sous pesaka non le blâmer le pasteur président ça ba maman on a que azo dégager kaka onction ya kopesa pour akenda ka Chine akenda ka Dubai ateka na kikolo mais quand il y a ozomona ça na ba caractéristique ya benzambe te azo dégager benzambe te aza ni la connaissance na koti la kinse ba maman bele mona ka kinse ba maman bandote ya maman présidente maman yeba batanda mbetu soki papa ye faut au servir ye boye basala ka rapport c'est sûr et ça m'a bêté et c'est un peu batoussou ba yebite ba yebango mais yango te za base oh maman ko ki ko préparer le pe monina le maman on a considéré le retour de Jésus-Christ au mona lelo ye lengi wa menuka makele wa na midi ko uka makele wa so par rapport nde ya babiloko wana yo ko ko banini pour sentiment de lobby donc ah ce que ça n'a pas sa question te de retrouver maman oh yes mwana mobile. Shalom, shalom, nous abonnés à Vemake TV, nous avons fidèles, il y a notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de 33 ans, le rejeté, et la postérité de David, mais tout est possible. Le Dieu qui change toutes les malédictions en bénédiction, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. Maman vérité ma question sur la zone de la tata vraiment la combo je m'en maka que je m'attaque. Si votre humble présentatrice maman vérité ma question Niki la polyvalente a autrement dit 4 fois maman. Tu as une émission à dire il y a 100% de Nzambe Télévi 100% de Nzambe que ça a encore tombola le créateur du ciel et de la terre toujours tombola le maître de mon existence toujours tombola le Dieu qui change toutes les situations. Vraiment, notre maman, la servante de Dieu, la prophétesse, Nancy Kanza.
Ainsi dit l'Éternel. Émission 100% de Nzambe, émission à confusion, émission sans polémique, le baka de la part du Seigneur Jésus-Christ. Après-midi, nous avons profité pour Sambote, et il y a appel, il y a vraiment TV, appui, il y a Maman Vérité Maté Séniti, confirme tout comment en direct des États-Unis, grand pays. Il y a Papa Bassaï en direct d'Europe, président Vata en direct d'Europe, et sans oublier le bishop Jean-Bébé Lukao Diego. Tikanzambe Yalola Apambola Bino, nous avons profité pour présenter, inviter Nanga, il y a après-midi à l'élo. Shalom Maman Nassi. Shalom Maman Nangai. Wow! Balobi bateau bazana yesu masi ya bateau molimo santo azo pinga kati na bango vraiment visage na bango zela karayo na joie. C'est sûr. Na sepele mona yo. La plateau ya Vema TV malgré que tozo na kati ya gabinete ya Maman Nassi Kanza. Ndini ka santé nao. Comme azo sala mboni vraiment ça va. Amen. Santé à fond la vie d'Anios. Non, Lingomba Nzamba Sobati Lango, il y a déjà 3 ans. Ok. Nous avons Nzambé, nous avons Mali, en tout cas ça va. Fonte David, na français est source de vie, non? Ok. Ok. Combien la source de vie? Pour la source de vie? Parce que surtout on appelle ça une source de vie parce que on a banni côté paramètres nyonso. Oui. On a banni côté la banzambe nyonso. On a côté la grandeur ya nyonso nzamba sala. Donc tu peux si kaka comme l'église nzamba za source. Ok. Parce que ce qui source c'est nzamba des asuna. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup, Maman Nassi Kanza. Maman Vérité Makie, c'est la polyvalente, elle dit Maman Nassi Kanza. Et vous appelez madame la téléspectateur ou la téléspectatrice sur Bazo Yandabiso, et de Maman Nassi Kanza Zanani. Aouti wapi, pour la msou de Rolbaka, tout le monde est en bas, tout soit tout le monde à Facebook. Azanani, on a même le temps, avant si fait ici, à ce temps, maman langue, pas habité. Et vous avez bien d'ici, à ce Yandabiso Bishop, et nous avons la Kairos, la Kata Europe, Ayoka, et Maman Nassi Kanza, Aouti wapi, Azanani. Merci, maman. Naï, ma bande, Maman Nassi Kanza, ma zali servante, Awa Mangola, na bari na biso palanka na uti na Congo ndenge bato nyonso to bautaka à l'époque nazalaki musicien na biloko koyemba pa ya mama na biso Marie Misambo tondaki kosambela pa ya pasteur Shadrach Bombanga na Kasavubu ntango naye koyemba wana nde tokoya awa na Angola ekokoma pa pasteur Matelo Antonio oyo atika biso vraiment ok, on a déjà dans Congo RDC, on a aussi à Papa Shadrach, aux Akinoka chantre de l'Éternel, on a chantre intercesseur aussi. Ok, nous avons confié tâche à vision, à Fonte David à Angola. Et on est bandé de Bissabisonano. Les Akinandoto, na révélation, et bien, Fonte David et Botami. En tout cas, ma candidature à Botami, Fonte David, c'était pas prévu. Na la circonstance ya vie to de la nzambe de sala ki makambo botama amen parce que les aki ko sambela ton pasteur Matelo a kokufa ne comme pas notre pasteur dit le prophète Dilo Dilo tongo on dit na sapu même azaka quelque part na palanka ya tango ko bimakuna atika ko to na kati église wana tellement linga ki église wana mingi na bana ko se penser même pas que na ko na église wana parce que la linga ki vision pasteur maman de la vanda qui est la pesa qui botema nyonso na kati na oko se misala maki na ko bana ndako na ko bana ndako ba ko benga na te libanda bona na bina se concentrer na ko lukanzambe et ce qui va vraiment temps tout semble la kana ndako tout semble na ndako tellement que nzamba on a souci c'est ça on a ça qui ngo nzamba sake ko sa lelo église lelo Fonte la vie et Botama. On a beaucoup de détails, les résultats, les émissions, les acquis vraiment bongo.
Ok, il y a un message à partir de Nzambe, à partir de Nzambe, il faut combattre, aller ici, et c'est compliqué pour moi, qui m'a somme, la pasteur, comme l'église, aller faire berger pour moi. Maman de la foi, maman Nicole Bissal, à sa États-Unis, la qualité de vie, maman Tala, Zabali Singa, maman. Nous avons apprécié le ministère. Papa adopté alors à sa palanca. Na pesi c'est nous avons émission au dans l'émission. Maman da gloria à sa na votre pays à sa monnaie c'est nene ici oui puis maman da gloria ya activité ya na pesi vision bitala to abina non nzamba ebisinga yozo ebisanga menga penza batindinga na biso ko banda. Quel message vous avez qui maman na nini? Bon, et ça m'a qui en 2021 vers 7e mois. Mais on a un ministère na 2025. 2022 le 4 janvier les fautes de la vie des bandits. Na Katanda après 2 semaines de bandi dimanche na biso que toujours continuer tilelo que des soit loué mon qui toujours na Congo RDC na moni na ça pour la papa Shadrach l'union se copie ça va ikuna baptême formation enseignement tout et ça que papa Shadrach bien sûr et pas passion matériel sur na contribuer qui à l'époque nous avons mona mukiera na ki mona mukiera pas passer c'est pour pas na une baptême kuna et à ton aussi à pas pasteur nanga Matelo Antonio on a des sous kokola na bonzambe parce que mama nzambe nekuna na una zalelo c'est ça. Ok, merci beaucoup maman Nassi et merci à ma téléspectateur nyonso oyo bomoni maman Nassi pe oyo bomona kaye déjà pe oyo bomoni biso na bomoni na nzela ya bilili ya vraiment que production maman Nassi vision kozala maman oyo azopetre batropo azopetre babrebi eza facilité eza na bapasteur oyo baza mibali ebele bazomona yango mosusu aloba mosalango dans le cas tobengama kaka mais oza mwasi est-ce que chaque chose omenango nde ya kozala na bana ebele na kati ya femme David? Mais ce qui est bien, lorsque Molimo Santo qui est dans la carte les autres qui pétaient à la mobile, mais lorsque Molimo Santo qui joue à Pentecôte, à capacité qui va être nyonso, qu'il soit femme ou homme, après ça a sa capacité. Parce que nous sommes dans un bisoté, parce que ce ça a biso mokoto souka motema. Par rapport à brebis tous en bango, à copie sur les bancs, mais le cas que ça, tout ça pas na misala ya Nzambe. Et après tout ça, nous outil papa tout outil na lola. Carrément, atali kambongo ezali le Saint-Esprit qui le maître à son dossier. C'est ça. Ce qui n'est qu'à madame ça va. Ok. Vision no bino ka ezani. Monsieur c'est ça pour préparer bateau pour l'enlèvement, monsieur c'est ça pour ça, monsieur c'est ça. Sur un enfant de David, nous travailler la vision. Bon, awa les amis, nous ont préparé bateau l'enlèvement. Amen. Sur la bande du côté, yanga maman aussi. Sur 100% message ont été émis pendant 3 ans au ministère pour la les enlèvements. Ok. Nous c'est pour toucher à la troupe apocalypse. Na Molimo Santo, la Nazoka nyonso ezaka ona kina détournement na kozwa na kina Matthieu 24 nous nyonso ona ndambo kokaka musala Nzambe ekende vraiment liboso parce que ma baiser belé maman ma baiser belé motema ma bebotami ebele qui César ebele baza sur na foi te ba préférer ba abandonner foi bakina bango kosala makambo ozo pleur Nzambe te et puis son Nzamba ti biso wana juste pour tozongisa bato na nzela bana papa na biso ko bakendaki Nzamba ti biso to benga bango baya pe bisa bango ke mokili ekosuka nango mais nous avons la vie moko eza éternelle pour aussi la carte c'est ça notre mission na Sénamon. Vraiment, mission est ça qui a pour enrichir le royaume des cieux, il y a pour appauvrir le royaume, il y a diable, le royaume, il y a ténèbres. Le ministère a bâti et qui est dans la musique. Le but d'âge, moi, ça te rend bocaté. Le but, moi, si tu as ta télémission, église, babandara na vous, il y a la pression.
mais bakenda na bango musikate siko wana balobeli mama na cité mais ndenge balobelaka femme nyonso en général siko sala lokwa balobeli fonte David pona yo omoni ndenge nini ko traiter yango ndenge nini par rapport à langage ya bato ya basio bazolobela baza femme essentielle o bango bakokotonga te ok mais basio yo bakokotonga baza basio baza batongisama na shekina na nzambe yes o molimo santa tambolaka na bango bakoma mwasi nzambe mwasi wana kotonga yaya mwasi wana kosala bespoir na vie na nzela mwasi awana aza deja rempli na molimo santo na nzela babeli bakobika bakufi bakosikwa bazangi bakozwa makambo ebele parce que c'est pas les femmes eza nzoto te c'est le Saint-Esprit aza na kati ya moto wana nde azosala makambo akokamwa. Parce que lorsque le Saint-Esprit quittaka jour à Pentecôte, il pour la bas mibali, il peut être nyonso au bazala ki wana. C'est-à-dire moi c'est ma capacité. Na bambeli moi sur na zoloba, moi sur tungisa mwana molimo. Moi sur la sali comme Saint-Esprit dans yebisaye. Sala boy, kende boy, a ko salate, a ko simbate, c'est ça. Pas si batongaka. Ba maman Olandi batongi vraiment ba maman na biso ni tout ba maman est modèle osomona ba maman Chabani ni ba osama kambe bele basa basi mais baso ba tongi sama de pakwa na nzambe ok c'est ça mais ce que problème est les sous femme en ministère homme en ministère et arrive à peu moi c'est ça dans le tomo na e kolo bengie na ministère akutani pe na passer tata pe kolo bengie na ministère mais la plupart ya ba couple wana moi ça linga toujours à télémisa moto la différence c'est arrêté moi ça ko différencier na ndako na za femme na za maman na église nazo servir Dieu na rôle nanga mais na place on a moi ba bitumba moko boye on a la question on pour lobby na continue la question curiosité pour maman Nancy na éviter ça maman pasteur moi c'est ya pasteur pour lobby personne qui a déjà et comme lié ce n'est pas pour la lobby moi ba pour ta mère pour le thème pour la titre ya kama kasi na kati libala moi c'est bien le kaba guerre et ce qui moi ça commenter c'est parce que moi si wana azana molimo santé voilà biologie femme la soumise et pas mobile na ye mais mobile a aimé très bien parce que la grâce ils sopana mais na kati ya ndako mobile tikala ka mobile c'est ça bien naza be maman naza mwasi naza pasteur de l'église mais na ndako nanga naza mwasi au France la nyonso mwasi ko sala sur ngai oui eza na kati ya bureau de devant biboye nazo gérer makambo nanga mais lorsque na comme na kati ya ndako nanga carrément na komi ko kozwa o papa zoloba ya malamu et na ko tout ça nous obligés tout ça. Ok, merci beaucoup et par papa Basaoula tous l'album de monsieur Kitoko Banzengo Ezobieta toujours vainqueur Balobi Misapimi Baeli Kolo Toza Balongi nous sommes le plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Évangéliste Bass Basaoula Nakati à Paris Kalate la régie pour balancer les biso images ya Nzembo wana ya onto chité na ngona moi ambiance wana. Merci beaucoup maman Nasi na yebi ke au PC réponse selon maman Nasi Kanza. Mais elle arrive à quand maman vérité la kuta na makambo boni na kati na mboko yo omona moi c'est azoyi bisa mobile na ye omona ka couple olangité maman a bibisa toujours mutu tika na pena bibisa mutu omona ka couple olangité makambo mibale eta la papa makambo basi eta la maman lobi ce qui est arrivé na ministère maman na Sikanza na tout unité na zolo parce que déjà pasteur azali ou akoya ce qui est arrivé et comme il y a non, on a pasteur maman Olangi Gazaki tête. Oui. Yende nanzira pel na ye, il y a qui pour son mobile, ma PC mobile et papa est bani d'enchaînement, ils ont bâti le beau on va komaki. Mais après les acquis pas ya mas et ya maman. Il y a différent. Na papa mutaza na appel, moi ça l'a les cahiers, mais différent. Mais ce qui moi ça j'en appelle. Mobile azana appelé. Est-ce que moi sona pasteur wana moi si ati que mobile azana appelé les kaliboso mais ça pour la destruction peuple nzambe c'est donc on peut santé bolingo basanga mama nzambe c'est ça ce qui mobile azana appelé c'est bien mais ce que azana appelé moi ça peut être la position là parce que ce mobile azana appelé dans la bien vraiment c'est ça maman
Ok, merci beaucoup, maman. Moi, ça dit qu'à la position, là, il y a un matanga, le temps, ma fout, les matanga, la carte, cerveau. Et ça, il y a salle, et ça, il y a sujet, la sauté, les très important de parler en haut. On a contaminé la servante de Dieu. Pasteur, à ça, le ministère, n'a eu le taux, mais, à lui, moi, si tu as un sous la groupe intercession, en gros, je vais moi, c'est le banda, à lui, moi, si tu as un sous choriste, mais, tel le cas, qu'à moi, sur un akomi ki yipe futambola bovandi sika moko lelo mama mtokopesa mama komi mama présidente ba mama a confier ba tâche moko ya makasi na kati ya église okoko juger yango ndenge nini eloko wana poto sunga bato mosusu bazosala ngo par ignorance. Bon, pasteur soka confier ba tâche mosusu ba mama ta mosusu tokoko ko ba pasteur teke basali mabe ta mosusu pasteur na mwana mwasi wana pasteur waza molimo ya nzambe obi azu mwasi libante na kati intercession c'est dire pasteur ataki na bonté ataki ba capacité spirituelle o mwana mwasi na zaki nango ozomona tango abali mwana mwasi wana moni ki az akoki akoko cadre ba mama akoko bezape berger église ça mabe te acha mwasi na ye mabe kozala soki pasteur asama par sentiment ito mwana mama pasteur lele asaki maman moko bien papa balaye la carte église ça va mais lorsque kaka pasteur a balayé pasteur a son protocole que moi sinaye maman pasteur moi ça va scandale belé ni to telebela mais on maman moko boye asana ye malamu tout ce pasteur a tchatcha batou mais simbate mais ça va passer bonne femme ou bien moi c'est ministère alors ce que moi c'est ministère a continuer à quatre vision papa lorsque papa la mki la bouteuse au sambela femme wana il pas là qui tambala a lati bien la mbala de sorte ça m'a dit que sambela il dit ça va so compagnie ministère ya moi ya mobali nae bon son papa passer la tâche ma bien to peuple mon nom et m'a bien parce que azana quatre vision na bale sokinde maman oyo aza banda vision mobile lorsque papa ko sambela na ba montagne ya za ba snap alors ka mobile ou ande mabe ozomona mais soki za nango bongo te en tout cas on mabe te. Ok, merci beaucoup eza mabe te maman Nasi oyebi kozala chrétien kozala disciple na chorale kozala servante ou serviteur na kati ya département moko l'église c'est là veut dire pas que azana ministère. Tout ça dans 5 ministères, mais ça peut mettre au police racial, pesa biso basini ya koyeba. Moi si ko prier mingi, ko buka mabolo notre to ko gérer trop ba qualité mo ko bisa biso te ke azaka na ministère. Donc ils sont obligés tata fois pousser. Toujours le loko ko esa mingi. Et bien ici pe belé et pandi pe mangomba ebele. Yo za mosali na nzambe, conseil na yo pe malobana e ko aider bato basola na biso. Pasteur a confié pour la pandémie sous question. A vu kaka moi si le premier sabalier, quel que soit le niveau de son yaza nango. Donc, zala ou ana yonde comme ça. Donc, ce nga na zate yonde. C'est que par rapport à Biloka, bon, à part ça, dans le département, ma maman, vérité, ma question est que la polyvalence a tabou le trône à l'église, n'a eu ma camboyo. Président, ça, ma maman, on a que à se dégager kaka onction ya kopesa. Pour akendaka Chine, akendaka Dubaï, ateka na kikolo. Mais quand il y a ozomona ça na ba caractéristique ya benzambe te. Avec dégager benzambe te, asa ni la connaissance. Na koti la kin se ba maman bele mona ka kin se ba maman bando te ya maman présidente. Maman yeba botandambe tout, ceux qui papa y font au servir y boye, ba ça la rapport sexuel, et ça m'a bêté. Et c'est un peu batoussou ba yebite ba yebango mais la montée za base oh maman ko ko préparer le pe monina ne maman on a considéré le retour de Jésus-Christ au moins le yengi wa meni ka makele wa na mini ko ka makele wa so par rapport ndi ya babilo ko wana yo ko ko lobanini pour sentiment ne lobi donc ah ce que ça n'a pas sa question te de comme maman mon cœur débat sentiment ya on sera ba pasteur bon suko moi conseil no ko zaneni par rapport à ce sujet wana. Et tant que nous avons vision, nous avons provision. Provision, nous avons mbongote,
il y a qu'à voyager tes aussi sagesse et intelligence. Nous, le pasteur, lorsque tu es dans la église, tu es bas. Nous sommes posés dans mbongo, mais ce que nous qui a soutenu na tâche na copiate parce que nous avons beaucoup de maman mingi panzani parce que maman surtout les mamans mukambi là surtout les mamans mukambi on ça va bêtise de la église parce que le pasteur a confié tâche moko bon il y a une chose pesaka ngana lobilani le pasteur apisa ki tâche wana parce que tu mususu ayebaki mutu malamu te apesi abia amona moko zo se mona na bien comportement ya bien tout ça là ta bien apesi musala wana mais na kati pasteur ayebaki ete mais tango apesi groupe pasteur azalate ni ba mama ba pasteur bazalate saka mama lokanda pour le pasteur ya groupe wana ndio somo admisi manzaka ti songi ko panza makamebele ba rapport mais pasteur amoni bongo bengemba liboso ese consemba mi balé et mi soso simbité avant de alternative pour pasteur à sauter la maman ou apesa ka mobile ni ko maman la partenaire na biso na mabe ngwana et le mot pasteur to bosala te ba benga biso ba partenaire wana te muta benga biso sanzambi alors nzamba yebi ndeni akoyesa biso la ti biso apesa biso ni tuka apesa biso la place bien alors surtout ça nous sommes ensemble bien bolongo écoute biso ta na kati ya bureau bolongo écoute na pas bolongo écoute na kati ya bureau mais nous sommes ça na bien donc ils ont quelque chose bango dinza ba ça na retard na tacheka wa pona kanga moi boye moko boye donc so kazawa na ndo pesanga OK so kande to ça la vraiment erreur makas OK maman il suffit on vendre sa papa on vendre sa maman na vendre ça c'est bien maman na sikanza na kati ya ministère France David oso former pe ba disciples. Oui, bazali vraiment, bazali, dans la bande qui bazali qui bongoti, formation zali, ça va vraiment sur yo qui bango. Je crois au yo kabango, au moins vraiment waouh. OK. Après maman na sikanza lelo soko lobi ki na voyager na kena lubango na ke na mboka ya dadi bitodi to na kena no wambo na kena mboka jipe pembele ozape na sûr que awa na tiki en tout cas place na zana na mboka jipe pembele na wambo motema ko kita po bataka baza kuna na fond David. Oui, bien sûr, nous avons berger de l'église, nous avons maman Madonna, basala nzambe belé, oyo baza formé na maboko nanga et puis batambo na obanga nzambe. On a cause à la terre, na bossa musa nzambe. Na koma kutu na vanzi, na l'équipe était na ota bondo bossa en tout cas ça va. Amen. Plus que vainqueur, même 10 millions de fois, papa va saluer à Jésus, plus que vainqueur. Toko chité na biso na nzembo wana kobandela ka kolobango ezotombola nzambe maman vérité makie c'est un azo kango vraiment ezopesanga d'inspiration azotombwana bobo sala te to ça na grand événement yango ndelo ke vandise biso ata bongo biso to lobi to ke gauche to za événement munene le 6 juillet na kati ya fonte David yango to kolobela on a sikanza question ya suka poto aussi ça na biso na sujet otozolobela relation nini maman na sikanza sanango na basali na nzambe na ya basi na ya mibali na katangola nous avons relation bien c'est bien comment na bandiko na ya basi na bandiko na mibali na papa Noé Francisco ezna ya pula sapo oyebi antoyende na yebieti ba ona yebi na yebi bango Ashintingi Patricio tira taka bakombo ya feti niese Antonio wana de papa wana yeba njete makana mai papa ngana na Shekina ba yeba ni bango papa Gaston Mawete wana kolobate apôtre Nsolani bango nyonso na papa Paolo nyonso Dadi Dangola Timothée Bamvula je te salue Dadi Dangola, Timothée Bamvula, Yayo Yangolo. Merci beaucoup. Vous me faites ma maman. Ba maman, nazala ba maman Bijou Koki, maman Bijou Koki, maman Bibi Chouamba, maman Dorcas, maman Biso Béatrice, maman Biso Indira, évangéliste na biso pasteur na biso en tout cas maman les aider maman Bibi Chouamba bibi so tanto so ba période ya FMI ba maman Bibi Chouamba ba bimana moto ba obi maskona message assure la prospérité baza maman Bibi Chouamba maman Lidi Lusamba maman Germaine Libambu biso to lamba bango kana sima maman Bibi Chouamba Salutation maman Bisiko Zali nzambe ya lola azwa lokomo
Maman Nancy Kanza, namoni ba fiche à minene na banda ya église, namoni na ba Facebook, na ba plateforme tout, il y a ba réseaux sociaux sur événement où ils en a mois de juillet. Vision événement wana ezani. Bon, en tout cas, vision il y a événement wana thème na monsieur Zali nazo bima na kati ya prison ya Satana. Nathalie vraiment dans un ministère de la délivrance maman lorsque na yamba batu osomona ba vie ya batu za ko kangama na le bilango na dévolé moto akangami na coutume na moto akangami na prison ya kindumba ya masuma ndenge na ndenge moto détenu soza awati mais no sala na bisaya ya moko ya kanana le 6 et dimanche juillet on a invité Bissot, papa Boya, tout les après-midi à partir de 13h30 au Bandi, au milieu de l'église Nabino, il y a juste le terrain, on a parlé de terrain en galou, il y a beaucoup de bas. Parce que mon tossal makamu journa, c'est pas maman Nancy. Ngai na keka kaloko étiquette, mais nous avons tambo la kananga, il y a mon tossal koko sala. En tout cas, l'invité yo. Vous avez un problème, nous avons un kangama. Il m'a traduit ça, moi, autant mais ça les a été. Ah, Jésus Kende, mais les bas les a été. Voyez, Jésus a été au côté si ma vision et aussi ma kakate. Maladie wana. Et zo mi kakate. Ngande na zaboye. Nzambo abikisanga na paralysé 3 fois. Dans le balelo sans défaut. Ya na bengio. Yozo bota te na zabo 18 ans. Palaka na bengio la. Ba côté na vendre ya marte ba il ya kuna ba ebike maman na sa bota kate. Mais 18 ans mais nzamba pesinga bana mibale. Ya na yo benga yo. La pena zaki au kangama famille na wuti ya papi ba famille kangama banda mokoko ba avancer kate moi la non tant nzamba ko pesa nga délivrance pourquoi payer ngape nzamba bible yo ben se ko na nzamba pesinga ngape na pesa yo yakanana n'habite le pas pasteur wana za bien et le bon le pasteur wana et ça que nous allons mais l'invité au catalogue ça corps de Christ to ya tout sangana en tout cas pour douter te ya le benyo yaka et nzamba ebinyo sana yo ebipeni sana nga très bien nzamba ebinyo sana biso mama na cité mwana ngamo na yo kama salinga nzoto ko banga bima na prison ya Satan obangi te mwana te par rapport bima na prison ya Satan ko libérer ba captif. Par rapport à thème et puis action le pas thème mais action et l'équipe makasi mingi on dit que au salut le la défi na monde de ténèbres ou affronter monde wana et ça ba tout sous a dit que croisade na fona bisa batu boya ebele ba voyage ezali boya dawa mbongo tout ko ça activité moko ezaki ke ba bengi ba tout okaboyela batu mbongo to zaki wana plein. À des fois, nous sommes qui la vision qui arrive à Simon Kabelambon, et on est en Koutana, mais qui a pensé à Kabelambon. Par rapport à l'Okoana et Zakapina Souté, nous avons une activité pour la repentance. Les captifs sont libérés. C'est un peu rare. On a le banité, on a déjà Kangama. Odia bakangia te singa bata ser mare misamba bi singa batieli wana e dépendre ka so singo ke singe suki ozonga ibi sanga to pesinde bo beba benga ki bo pese ba pese $1000 $100,000 na mona mutu aza kangama avec $100,000 à $100,000 nandi ba sa ba tunos ba yaka plein wana ba bima lelo wanzambi ba bima ka ba 3000 kwanza ba pesa ba bato par rapport mutu ça déjà délivré musale ko yana pete c'est ça li bale ko yana pete bon nzambe ko yana pete ko bote ko na muso ko na mo pete parce que ça déjà libre inga batinga ba bisinga kende partout le monde ça ba ko ma isimbe nanga na zamba ndante quel que soit ba esprit de téléma pour la mesanga ni le sang c'est fait parce que là nzamba malonga ngala ba na priaka le Dieu de son mélange amen nous quand on mélanger nzambe té ata bo sangani de bo ba ko sangana bango et c'est le côté parce que dans le loko moko. Amen. Nana Bible le dit la puissance dans verset premier où ya bomba mi pa nzamba bomba mi na ombre vous savez les patawa na des ali kolonanga. Ici na bien ça bonne ça quoi ba pesa ba pété ni pesa mutu makasi parce que je suis sûr à moi que dans des familles de ténèbres té de ko va rappeler ko té sur la bande celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors bien avec Dieu nous ferons des exploits.
et il écrasera nos ennemis. Il y a des activités, tous nos ennemis vont écraser. On a aussi une collaboration avec la Nzambe. Pour exemple, l'activité de campagne organisée, peut-être aux mois appui, avec Shalom, à Morija, à Kuna Papa Ndeka, Hippolyte, Tindelinga Koto, Justin Bibouang, Moulunga, Tindi Koto, Pasteur Mavinga, la borne Tindi, aux appui à Bassala Nzambe. Il y a appui vraiment ébélé, pas présent à Bisso, Antonia Sira, Nazanango, et pas il y a pasteur Patrick Tadi, Nazanango, notre professeur Apollinaire, Maman Nabisso, Béa Pasteur, Église Nabisso Golgotha, Sika Nabina Outi, et pas il y a pasteur Nabisso Papi, Naza aussi, Wana. Pasteur Nabiso Indira d'ici d'Angola, papa Nabiso ya bapouli ya palanka Timothée Mbenza, Mbenza ya palanka ya donc bapui eza mo ebele papa Nabiso Élysée, ya tozana bapui mo ebele vraiment ndenge molimo kamba biso ba misusu papa Nabiso aussi Camille yete tozana bapui na ye na bato subo baksama soki ngolo akolinga mais otozana ngo otozo travailler ezana no équipe. Ok, merci beaucoup. Nzambe Yalola Azwalokumo. Pendant tout qui est vers la fin pour te chiter, pour une se seigneur Toloba et si Tolobi Yango, Maman Nasi Kanza, vraiment la CPI Koloka de Rosoloba. Na senti art de parler, basala Nzambe bazarana art de parler automatique et oyo a forcé teta soit que dans la bande de l'école te mes arango mon colati moi ça loba bien, to mobile moko alobaka bien. Ok, merci beaucoup Maman Nasi Kanza. Message ni au ça et le maman Nasi Kanza liboso ya caméra Nasima ya John. Message où est-ce que vous allez la briefing et pesa bato avant vous. Tant bazo ka message babi non en tout cas ngapena na ozanga te il faut na salakaka maman Nasi na caméra. Message nanga ezali bibelobi mutu aza maître vie na été pas se décider comme lobby. Message ezali que tous à la prête na nyonso. Parce que ton trompette et kobeta ba o baza prête ne ba kolata corps théophanique bon matin et bato baza préparé te le batikala à quoi sœur papa à quoi sœur maman au simba bisimba simba au salakindumba oyiba oboma po ozanga mokili or puissant mezolo ba mutu normalement na sena moy oyo azana 70 80 ans ya ko vivre. Mais nous, que c'est la Bible pour ma vie éternelle. Mais ce que ça passe si à céder la vie où ils ont qui est kosuka. On est qu'à ça focus la vie où ils ont éternelle. Abanganza mais pas la vie où éternelle. Tu les cas vie où kosuka nango. Pardon. Yo mutuzo salamabe, tika mabe. Yo mutuzo salamabe. Zo yo kamungo mazambe. Nzela musali na ye. Kana bondeli yo papa maman. Bina na kati lo kwa nozo sala. Parce que calamité aux en face la maître nayo aux la juger en tout cas tout bon la mité marabiso to ya ebele ko yokanzambe jour wana nebi kenzamba osala ebele. Merci vraiment, merci. Ok, merci beaucoup. Il n'est pas trop tard pour celui qui vit encore. Bible Nabiso vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Il se fait encore un bruit qui annonce la pluie. Dans le mois de juillet, le 6 juillet, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Tikanza Mbeyalola apambola biso nyonso tozala ki wana na mama Nasi Kanza na kanisa makambo nyonso tolobi awawa to pesi parata un quart ata un tiers na mototé tozaka na kati à 100% ya bonzambe. Bible lobi na biso to propager la bonne nouvelle na temps nyonso to lembate na nzela micro ya Fema TV pe tozo propager la bonne nouvelle ya wana eza mission na biso sans cop auto na musamsu to sa te 100% bonzambe aza maître ya mama vérité aza guide ya mama vérité aza conducteur Yesu Masia azanyo sopona nga lisolo eza molai nazaka na lisolo kobeta pona Yesu tika nzamba pambola mutu nyonso oyo azolanda biso ya papa basaula toujours vainqueur mama Nasi Kanza okopesa mbote o encourager déjà moi quelques personnes au bazo appuyer yo na musala oyo bazolanda yo pesa ba moi ata ba merci d'avance. En tout cas na pesi mbote pa ya papa Taizone
nzamba pambola yo na musala ozosala motema malamu nzamba pesa yo na kobosa na te maman nangai ma mère de la foi maman Nicole Bissalo aussi kozali merci pour na soutien maman Francie aussi et si kozali merci frère Trinité Mbeleuse merci vraiment moi nangai Nathan moi aussi Landria merci maman Nancy Lulende merci na bana nyon surtout on va porter vision au na motema na bango merci Boza ebelé hein mais par rapport à des ministres de temps à parce que Boza tellement ebelé moi que tant nyonso et cause la passe maman la biso Esther na États-Unis merci pour na soutien na yo vraiment on a koloba yango wana merci to Célicia biso apôtre Timothée Mbenza de longue date ya tangwana tout azali maman na batterie sur azali awa notre apôtre Timothée Mbenza donc autre banda ko kima soka zo côté ya yoka frère Mbenza zoya bokimi donc amena be na biso vraiment azo mérité beaucoup de respect ndote na papa Timothée Manuel Pedro. Les visionnaires de Milipador, Papa Timothée Manuel Pedro en direct de l'RDC, Mbotenangai et Paya, mon papa Mavinga, Osokamba, Église La Borne, Capolo, Anakati à Luanda. Docteur Noé Francisco, Papa Nangai, Bonne Chiku, vraiment Bambote Nabino Nyon, Soboja partout dans le monde, na Sima caméra. Dans Michael Mayola, Mundele na Katangola, Tamo et Yendeni Aïnda raté toujours Mundele na compagnon la John. On va collaborer à maman vérité qui est c'est Bakenda Kenda Bazona. Tika Kolo, après la vie, Missika na Sezwa Milino à suivre.